Mbote lisusu bandeko balandia tekoma ndenge tomesala kokuta na biso na bino na ebike bozola nanga mingi na makambo etali spécial edingwe moto na ngenge ndeko nanga epenge Fofana enda tikali na pifo mikolo ya kosola na bino ba débat politique évolution ya mboka Congo ngana tikali na moke na makambo etali obsèque ya champion du Congo, champion du monde dans le style catch congolais ou avec la ceinture les là où tu kotika biso muta honora muta matissa le kumu ya catch style congolais edingwe moto ngenge mais bon mais ça mingi na ndeko nanga epenge Fofana hein mon ami il passe na ngai so nga na zate bo mona rapeye yenda zawana a décortiquer bino masolo ya mboka Congo mais lelo na liboso na bino parce que l'air est grave ndenge kuluti na biso bokechu wayambo alobaka oyo peuple modèle nini donc tango eza grave ya ngwana na yeli suswawa to so la moi 30 minutes to wuti wapi to okenda wapi to kompe sikani na mboka na biso Congo biso nyo surtout to zo mona mbula ndenge zo beta na Kisasa mbula ndenge zo beta na Kisasa est-ce que gouverneur ya commune gouverneur ya ville de Kisasa chef de l'état azana souci to azana sango ya makambo ezo leka la commune ya Kisenso na matete commune ya Kisenso na matete batu batambo na susute ba koma na makolo atozo na mutuka ozona incapacité ya bisa mutuka na lopango loto misolo ya nzela za susute commune ya matete pe ndange moko pona nini batu nyosu ya bana Kisenso nyosu ba sepelaki chef de l'état dans la banque mondiale bazui marché ya kosala route Moulele boulevard Moulele oui ezalaki pour un désengorgé commune Kisenso boulevard Ekota mais le long nzela wana ekomi couloir de la mort pour bana Moamba bana Kisenso bana matete so que la quartier batende banda kwa bato edindi mususu bukani moyen ya kobimezalité to na commune na ville de Kisasa quartier batende na commune matete ba député provinciaux na commune na matete na commune ya Kisenso baza ya opposition te des députés provinciaux ya commune ya Kisenso moko ya AFDC moko ya IDPS na matete député provincial ya IDPS donc bango nyoso bazo tambo na casquette ya chef de l'état mais comme ici il y a une négligence bana Moamba ba honoraki Fachi Beton ba fotaki 100% ba député Moamba ya majorité à l'élo si ma Fachi Beton ba député nyoso ya Moamba na nationaux na provinciaux na ba conseillers municipaux bango nyoso sous la belle ya union sacrée mais kene la commune matete ma ekulaka te ma etikele sika moko na matete ma ekulaka te gouverneur a ville de Kisasa mbele ya bana matete ya quartier batende batende de ozoyo kango to zoyo kango te olingi batu combien bakufa pota makona okuna yomero ko vivre na commune matete quartier batende olingi batu combien bakufa na quartier révolution na Kisenso pota makolo na yo o to ta so oza gouverneur lelo grâce à bana Kisenso grâce à bana matete et bazo kufa comme si Kisasa ça géré te bazo sera aide na bino quartier batende de quartier révolution route Moulele oyo inauguraki mais c'est le gouverneur ozalaki wana na ministre ITPR elongo bokende kotala catastrophe oyo esala mikolo na nzela wana bato bakolela bandako mituka baboutique bamagasin nyonso ekei na mboka yango mpe bozo bapouvoir misala bosalaka te ni compagnie ni nzela malonga ni entreprise mo ekozwa charge bakongolais rien mais moi mpe ya moke bakongolais baza nango bino bozozwa bozobebisa bana matete bazosenga présence na bino kuna na commune ya matete na quartier batende na ye awa liboso na bino kotalisa bino maye oyo ntango tolobaka toza na besoin justice etombola mboka na biso Congo justice etombolaka mboka toza na besoin justice tozokitisa mboka na biso Congo tolandaki biso nyonso lisolo ya Dieu merci Ndombasi azali bongo flûtiste ya Ahmed Sali akendaki boloko kalufungula angenga na angenga akende kosala nini
awa mukolo ya lelo naza bongo na famille na ye bandeko na ye bokomona mwana na ye bokomona leki na ye bokomona soki mama leki bien mama kulutu na ye bolanda nini oyo ekomelaki bien merci Ndombasi Kiala ministre ya justice ministre d'état landa émission na bokebi nyonso ba congolais baza na besoin bazwa solution que demande le peuple congolais mbote ndeko na ngai mbote papa bonne santé santé eza moi bien eza bien mbote ma maman mbote papa boza malamu oui toza malamu te toza moi bien ngolo nzambe mwana oyo meza mwana nani mwana Ndombasi nangina yeba mwana Ndombasi yango nani mwana na ngai ya mobali ye merci mwana ya liboso yo mama to ngai mama ya ye mwana na ngai ya mobali bongo oyo mwasa za nani oyo aza leki na ngai kote oui expliquez moi nini komelaki bien merci Ndombasi bon ngai pena koloba eza mwa pasi na fo leki na indalo leki na ye bon tokuzonga pa leki tokele pa leki na mamuki ya Mos Lubaki mbote ndeko na ngai susu mbote papa ikombo za Beni comment na nga Beni yebe Beni Ndombasi ou Beni Kiala nga Beni Ndombasi Lubaki Beni Ndombasi Lubaki oh oyebi ya Mos Lubaki ça directeur programme na biso chaîne onga ka sanso koza bandeko ko ba yo Beni Ndombasi Lubaki nini komeli bino nini pe mibili awa nini pe komela ki ndeko na biso Dieu merci Ndombasi Kiala mekana ko relater biso to yeba ebandaki wapi to komi wapi tozo kende pe sikani na minute za boya bon nazo remercier d'abord les bons dieux pour aza mettre à temps pe à circonstance pe na pesi merci mingi na honorable ok non à ça la chaîne to komi wapi pour que et salaka et pe ça ba quelques solutions oyo ezaki bato baza na baproblème na bon pour na problème ya ndeko na nga oyo ekoeli ezalaki le 7 décembre ya année 2024 autaki musala na ye kandi asala mpo oyo aza décorateur aza mpe fanfariste na église armée d'Isali ka ndenge auta arabe musala na ye ka ndenge aza jeune kolukaka auti musala mpo ezalaka kosisa musala aleki na répétition wana fin de l'année quand des ala ba armée d'Isali bazara pe na babongisi na bango ça ezaki samedi wana silisi répétition kosi sa répétition na ina kozonga na nzela zozonga po akotaka na veni o avanda rabo akutena jeep o bazobenga kabaselo ba pesa ba policier wana akutena bango tango ça 207 oui akutena 207 wana mbala moko sibitima tennis civil bo ba bloquer na nzoto a réclamer bo bloquer nga pona nini na sai nini incompréhension bambata ba nini mais voir même ba téléphone et carte d'identité ba pièce nenyo sto zaki na ngombongo nyosto ekendaki il y avait pas moyen même ya communiquer à kobenga attaque non na zai sika bo na zai sika bo moyen za kité nde esili wana bazwe ba meme na kalufungula comme biso to zana selembao biso to vai na selembao famille to vai na selembao ye pour le moment azaki côté ya papa na lupango papa na bango abandai ko vanda kuna kande zalaka OK le ndeko daba memie déjà na kandu fungula azade ya ko vanda una na kata kasho kande zalaka na fin de l'année pour ayaka après 3 jours 4 jours ayaka kuna kitam na selembao pour ayo tala mwana. Et ça dit premier jour, deuxième jour on a dimanche a été deuxième lundi à mon année ba ko benga biso et pas na bango kota wa nova na lingua la wana papa bon kuna ba ben kuna semba est-ce que dia wana ba bengi biso ezaki na 4e jour abi dia za kuna to bia dia za kuna te biso to bi ke dia za na lingua la ba pe bia dia za wa te na lingua la te sko akei wapi bino batu bozara na kuna ote biso pe to ebite mabimaki ya kendaki abaki akende kosa musala na lemba après lemba oleka répétition nde to bande koluka na toke se trouver toko monya na kan lufungula toke monya na kan lufungula kuna bakangi to tuna problème nini bakangela ki va expliquer biso ndenge zalaki OK problème ezate zela tozo sala intervention comme ça to sa nini po to longolo ndeza kaka mwa muke o ezalaka to sala intervention to ke pa bakonzi ya lufungula kuna po to sola na bango ba biote biso ndeza boye dossier oyo
eza lisusu na maboko na biso te na nde bakangaki bango etumbe mpe na opération ndobo babi eza lisusu na maboko na biso te ministre ayaki awa baidentifie bango fo balekisa bango na audience publique basamba tomonaki so eloko asala eza te tokroire na justice ya mboka na biso tokroire na justice bon tolekisa ye aleka na osamba na audience publique mpo aza na ye innocent soko asambi bakotika ye pa bandi bafongoli bango audience publique babandi kosamba babandi kosambisa bango kandi ezala bongo baquestion esalaki 5 jours esali 5 jours pa na 5 jours wani okoma ntango ya plaidoirie eleki mpe plaidoirie ana epa plaide no botika ngai nakende nazonga nakeye kosala baactivité na ngai meme mwana na ngai église na ngai ezozela ngai na famille na ngai ezozela ngai esili nango mpe ana yo okoma na fin boye juge président kateli 5 ans 5 ans on a likambo asali te plaignant aza te bosambisi mutu plaignant aza te mutu te mpo bazalaki ebele na bakulu na wana na bato misusu bazalaki ebele ye me ye bakangaki ye moko aza na ekiri moko te aza mutu moko te oyo akuna bakangaki ye moko nde intervention ya famille eyebaki yango na retard nde kome makambo ya baenregistrement nde peti basamba nde eyokoma na kosamba bakateli ye 5 ans juge président bino topesi bino 5 jours na 5 jours oyo ezaki non bokoyetsa barecours boluka baavocat mutu oyo amoni koza na avocat na oyo luka avocat bokoyetsa barecours bokende na tribunal na okoyetsa barecours toyoki mpe wana tobandi mpe osala mpe bademarche wana kaka nde procédure ezalaka ya koyetsa recours tozwi avocat ki akoti recours na okotisa recours wana bapesaki ye délai ya les 6 wana babike bafete elekana mpo tozalaki na décembre mwa date tokomaki bale 20 mpo ya fete mpe les 25 afete kuna tokomaki bale 27 bale 28 babike bafete elekana nu bayebi na avocat na biso ke bozonga les 6 wana c'était prévu le lundi après lundi wana to bandaki koke kotala ndeko na biso na kati ya kasho na kalufungula sali 2 semaines to bandaki koke kotala to ebise zalaka calme yo obima awo azalaka calme na 2 semaines ana yo sala kana janvier boye bala moko pour ba transférer bango na makala wana to koma ko luka to ke na ke tali na makala ezaki jeudi na ke na tali wana to sololi na epe bien pa wana epsi yo zalaka calme ndo za boye robima awa ta ovandi awa zalaka calme ke na tali na makala na sombeli epe na chambre po balongola ye nesika ya pasa zaki na wana esika ba misala bando sesa bango esili pe wana po na zongi na nga lokola vendredi visite ya raté samedi tozongi kuna esubu a partir ba 12 nde toyakokuta ndeko na biso azate bayebisi biso deja batransfere bango deja bameme bango nyonso bake na bango na ngenga donc esalaki pasi pena esalaki pasi bamemi bango na angenga ntango yo banda kokende kuna ntango oyebaka die merci ndombasi bino boza bata Armedi Sali yo bosama na Armedi Sali bon nga aza protestant oza protestant oui yo na ye boza ndenge nini bon nga na ye toza oyo nga na babengi mama leki donc ya za mwana ya leki donc tozaka bacousin boza bacousin ok boza bacousin mais depuis temps wana nyonso bino boyeba yeke abetaka fanfare aza mutu ya Armedi Sali boni bokende na communauté na ye te bopesa rapport ke l'un des fanfaristes na bino bakangi ye na makambo etali kuluna mais yazaka kuluna te azosamba mpona nini na temps wana nyonso tu bozoki réflexe bokende directement na communauté na ye bopesa rapport ke eza na mondimi na bino moko ndeko na bino moko asina esika passe boluka social bino. Ok, merci na question posé ngai. Bon, toyaki na temps biso toyo bango na 5e jour wana babande da ko samba toyo bisa na église na bango donc toyo bisa na église na bango toyo bisi totiki communiquer na église toyo bité nde bango bande ko étudier ba makambo biso tozongi to bande okelanda procès po biso to kwa na justice to biki loko aza innocent bazo sambisa mutu moko ta oyaki agressa ki asalaki botobia ba otika ye to biki ba otika ye aza innocent to kende ko pesa communiquer na église to ke opesa communiquer na église pe baninga na yo babeta ne fanfa bande ko ya otala bazo sambisa ye bande ko ya otala na bateni na bango
bande oya kotala mais toyebi te soki ke kosambisa yango ezalaki ndenge nini soki problème nini wana biso toyebi te. Ok. Ezala tribunal nini condamnaki ndeko na biso Dieu merci Ndomba. C'est ça tribunal ya Gombe. Eza tribunal oya Gombe wana na garni tribunal justice militaire de garnison. Oui, ba condamnaki na infraction nini. Infraction o ba condamné ezalaka jusqu'à maintenant au terrorisme. Terrorisme, le banditisme urbain. Est-ce que yende ngo yebeli ndeko na bana asa mutu ba ya makama maboko wala to ndenge. Donc ndenge nazoloba na boy papa ba o ba Rolanda ba omona pe ba o ba osala o réaction na sike ba appel ba obenga yo ba opesa pe témoignage ba photo ezali ba image pe ezali o etamboli na ba internet ya omona donc ndeko na ngana nde tokoli na e tokoli na éducation moko boye o ezaki no ba lakisa biso te ko finga mukolo te toyebi nde ba bamba mutu libanga te to bandine muketi nde tozokola ba mama biso ba bokoli biso na pasi ti nde tozokola lelo likambo yo okolela e bon nayebi te faute kaka ya justice po biso tokroa ke ndenge bande kosamba bongo na bagima oyo apesaki baotalaki ya juge atali bon oyo aza na innocent bon tosala nini tolibere mais oyo okóma makambo okatela esenkado esali mpena pasi atikala obamba mutu libanga te atikala ogrese mutu te mpe na bazosambisa audience publique mutu moko te ayaki wana keno mutu oyo aminasa ye ngai mutu asele nga boy donc mutu mote ayaki wa. Ok, tezozo ngepa na ndeko nanga mwasi mbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Jeanne. Jeanne nani? Jeanne Laine Omande. Jeanne Laine Omande. Yo na liboto zali nani? Nga pe naza cousine ya Dieu merci Ndomba. Mwana ya mama. Donc mwana ya mama. Petite sœur na ye. Ok. Nanga banine komela kibino na mokolo le 7 décembre. Bon. Elo komela biso kande grand frère auti ko expliquer biso pe toyebaki TV ke biso toza enselembao yazani na lingwa la papa o ya boti toyebaki yango pe te kande grand frère expliquer après 5 jours nde toya koyeba et après avoir koya koyeba ngo ezaki déjà tard donc comme déjà dossier komaki ke o eza dossier ya ministre nda simbiang donc moyen tout ça sur autrement ezaki te mais vu que toyebi ke grand frère na biso azani kuluna te aza mutu mabe te toyebi ke justice ya mboka bakojuge lolenge nde babi bien ke eza justice non injustice donc tozalaki vraiment na kimia toyebi ke osamba kimia akozalaki te jour bakokata makambo et à notre grande surprise toyokamwa ke bayo okata makambo boye donc bakitaki mutu te mutu nyonso azali wana azalaki condamné sûrement bakuluna bakondamnaki bango ba 20 ans de prison 15 ans mais bakondamnaki 5 ans de prison. Bon, tu yamba qui a vraiment la passe, donc ça qui vraiment matanga, même na lingua là, il y a même des journalistes qui sont déjà sur le terrain. Pour la koye basi réellement zaki kulu na ou pas, ba témoignage ezali. Maman nyonso na lingua, donc lingua les zaki matanga nde zalaki. Ok, lingua les zaki matanga. Tant bande ko sambisa wana. Ndeko na biso Dieu merci Ndomba sikiala. Comme on est en wana non? Oui. Oui, azaki abone beta fanfare na Ahmed Sali. Azana la communauté na ye, oui banaki. Boni bino ta bomona ki kena bokomi na suka ndenge bozo kende procédure zo kende mamuke mobulu pona nini bokende ko luka communauté na ile na mbango te bola bakino ba pasteur et communauté fanfariste ya Amadi Sali bakangi mais makambo ngene zo kende mamuke mobulu soki bokoyo na aide te baneni ya ko luka ndeko to bimisa esika zali parce que zo kende malamu te bosaki yango te pona nini sur réellement basala ki ndé grand frère ka lobi vu que procès to comme déjà comment qui déjà tard baleka ki na église après avoir passé kuna na kamba ma grand frère baleka ki kuna na église ba signala ki église pesa na administration munene ba okoma te directement taka ba armée de les églises à mukete les églises munene oya te directement kuta mbala mona pasteur o aza représentant ba koma ki na bureau na secrétariat na bango ba signala ki secrétaire aoki alobaki wi na oki bino na komisa message to ebite ndenge ni ya komisa message mais tant to ka ke message ko koma pa ba frère no ba betaka na fanfare ensemble et après ce jour là le lendemain ba frère ba kitaki kuna na kan na ba teni na ba peso ba mama ba ke ba ndo pesa témoignage oui garçon mo aza ba to église mo ba la taper un peu ba zo ya kotala kai na ba frère ba bande ko kende na ba teni pour ke ba l'accès ya solo aza moko ya kati na biso. Mais tozaki ka na confiance nde ya justice parce que tozaki suna autrement te même si pasteur ayaki wana mutu nyonso ayaki wana to kende même voir na papa ba bisie bon biso awa dossier za su ya biso te dossier komi déjà na maboko ya justice dossier o eza ya ministre ye moko
Donc toza sunelo ko sala te tozelaka asamba. Si réellement il est innocent akozala a quitter. Mais bah si prendre ki biso les jours à ce que tu es que grand frère quoi quitter te refêter ensemble mais to éviter to bien en justice ou bien injustice bah condamné qui 5 ans de prison. Donc toza qui vraiment décis to ba quitter nini surtout loba innocence n'est approuvé ngo babalusi pour parce que tant bossa mais ça va baza qui belé so plaignez ça ba plaignez ba bima qui pona batu msu oui o ya botola nga sala mais azala qui atana plaignez morote azana trace kuna te azana tatouage na nzoto te azana pota te donc azata na signe monte mabe ko lexeke mto azakuluna. Donc c'est un frère en Christ, à part frère en Christ azane décorateur donc jusqu'à ce moment où azo raté ku ba marché belé ba ko melangai batu ba contacta ba yebi ki nga na posta pe bilone na ba stati grand frère na nga décora na zula ke pe ba marché na batu ba okama oh grand frère no wana wa déco oh pona ndo batu belé zo lekela bango batu belé vraiment bazo kama likambo wana. Ok maman yo maman mobosi yo maman Dieu merci ngai ok oza libosa caméra na biso otali caméra debi que ministre de justice aza papa moko ayokaka pe batu mingi likambo oyo amekeke mwa moke deya kozwa solution na yango nayebi te ti sikoyo ezozwa retard mpo na nini tala nanu ye yebisake mama ngai mama tel ngai mama ya Dieu merci ndombasi kiala oyo aza fanfariste ya armée du sali bolobaki bokotikela nga mwana nga mais ti lelo oyo mwana ngai na kisasa azali te azaka toujours na ngenga oyeba so réaction ministre za nini na mikolo ezali koya tala caméra na biso mama. papa ministre ngai mama ya Dieu merci ndombasi kiala olobai ke okotika mwana ngai mais ti lelo mwana zongi na ndako te azaka akuna na ngenga na yebi te na minute osoka zo sibiri nini ponga na za kuna tenga na za ana Kishasa yango na zo senga na yo zongi selanga mwana ngai azaka moko onga na boti kaka ye wana na lingo zongi selanga mwana ngai mwana na etangu nyoso zo tungisa ngai tangu nyoso azo lela zongi selanga mwana ngai aya kokutana na famille na ye moko azwa responsabilité ya mwana ye na lingi ezala bongo papa ministre yo kelanga mawa mwana nga asala kuluna te mwana nga yebi kuluna te mwana nga bandana nga mo mama na bota ye atikala ko bunda na balabala te ke o bunda simba mabaka tsweni te kaka nde na zabu na bokola ye kaka nde nga babokola ye ngande pe na bokola mwana wana donc mwana ana zaka respect na mutu nyoso mama nyoso ya veni azaka ne respect afinga mutu te aloba mabe ya mutu te mabe ya mutu zana mabe na yo wana etali ete do ya finga kate soko ke na veni to vandi na mweka okoyoka bamala makambo malamu o mwana ngasala do atikala ko yibelo kwa mutu te atikala pe ko bamba mutu eloko te atikala pe ko simba macheti te ngamo mama ti lelo na zo kama mwana ngakoma na ngenga likolo yeloko o ya salite o pe ayebite papa ministre na wasengo pardon zongi selanga mwana ngai ti lelo mwana ngana azongi te azaka akuna na kaiso yoka somo ko zo bimana ya mwana ana zolela mwana na yeye wana mwana na ye o ya boti atike lingai ngana lingite na bokola mwana ana ngai fo ye moko asibi ba responsabilité na ndenga botaki ye moko bokola mwana etina suka ngana ko iko bokola mwana ete ye moko azonga aya bokola mwana po aza innocent na kaisi yo moko omoni mokile zoloba ata kote kuluna mokile lobelaka mutu moko kiaza kuluna mokile zolobelaka mutu moko tina RFI lobby ya koza kuluna ndenge nini RFI ko lobela yake kuluna elobela ba kuluna to yebi bango belé bakenda kuna est-ce que RFI c'est lobela bango maman bino bozala ki ba ko sala oui RFI lobela bango te zape retard na bino te bino bomoni ke ndeko akangami oui aza décorateur fanfariste armée du sali tant procès ezo ki tant bozala ke sikani ni maman papa tozala ki kolanda on a kolanda oui sa ministre comme elle baki non oui dossier pour pas ministre bozala ke sikani ni pour bureau ministre musika na bino te bozala lingwa lawa bokei bokutana na ministre cabinet na pesa gouvernement na batunyeso wana nde tokutana na ministre te mais après sima tokendaki tokutanaki na conseiller na ye tosololoki ya ministre d'état conseillère na ye oya mwasi tokendaki kuna tokutana na ye tosololaki na ye alobani ya bino nini ayebisi biso ka bo ça va ngai na koyebisa mokonzi na ngai nde makambo ekomi mpa na nga
na kosola na mokonzi na ngai me bino pe boza pe makasi ninga yebisa biso tobi merci mama toyoki ok ndeko nanga beni otali caméra na biso na asiri na lingi oza directement et pas ministre d'état ministre ya justice ya mboka Congo toyebi ke na makambo nyonso tu oyo esalamaka na mokili sur 100% oyo kaka 990 ezalaka malamu 10 barate ezalaka ndeko na biso die merci de na ngenga esika malamu te mutu moko pa kosepela nango azali te tola ministre ya justice mais ka tant biso ko ben ko sola na yema moke ayeba ke makambo alobaki po biso sola dans les réseaux sociaux que ministre ya justice a kimia et puis a éclaircir dossier ya Fafari c'est Ahmed Sali mais jusqu'à l'heure auto sur le bino ndeko na ki ça te besoin de information fiable pour na yeti otali caméra na biso bomika osenga audience boyeba to comme na niveau ni pour la dossier ya dire merci Kiala Ndombas. Bon, tout d'abord on ba merci na papa ministre na befort oyo sala na justice ya mboka ya koluka ko réparer justice ya kobongisa justice ya mboka biso nyonso nde toza boye toza na sima na ye ko féliciter na befort oyo sala pour Kinshasa lelo Kinshasa baby ata biso toza bana oyo ke no meto moni bolamu to moni kamwa ba ndamu oyo ezaki no na Kinshasa nde ezalaki tozokola Kinshasa lelo baby Kinshasa lelo ozotambola na telefone obwe fo bomba ngo okota ngo esika nini mutu mote biso nyozo to ko appuyer mabete nde mabe eza na kati ya ville to ko appuyer ngo te omona to ko appuyer ngo te to ko encourager toujours o eza initiative malamu ya kokanga ba oyo baza wana pona koluka kota désordre pona luka koseme désordre na kota batu na kimia te do biso nyoso to encourager papa ministre félicitations na musala ozo sala mais eza kosala ka mwa pasi kaka na ndenge musala ngo ba au niveau de la police bazo sala musala wana pena to lo bango pena eza ka mwa pasi omona eza ka mwa pasi pourquoi eza ka mwa pasi mutu so bakangi akena niveau ya nino po avant mutu akoma tina niveau justice aleka na pa OPJ sambisa wa mutu tant oza osambisa mutu yebida ke mutu oyo na ndenga lobeli ke ba marambo ba qualification ana yaza na ngote omona tant da OPJ moni da mutu sambisi da mutu moni kala mutu ndenga za bwe fo wa kite so ezaki no koluka ke ate yo nde bakanga ki o vagabondage jote ereleka ki ya kofuta ambonga big problème ezate mais o ezaki ya loba papa ministre bomeka ko mpe ko revoir dossier ya ndeko na biso Ndombasi Kiala ponde toza boye jusqu'à maintenant to côté recours to sala ki procédure normale o esengi ke loi pénale esengi to sa procédure to sala procédure normale ya kokota recours to côté recours ko recours etikali mais mutaza batu msuku basambisa bonso basambisi bon na premier degré azo samba pe mona pe fois que fois les kana deuxième degré muto kuta bomi mutu umona criminel ba sambisa na premier degré a le cas na deuxième degré so avocat na ba côté recours pourquoi pas biso to côté recours to lingi ke justice amboka na biso tozo croire nango eza meilleure justice pe papa ministre tozo ndimela yo na ba effort oyo zo sala tozara na posa bo revoir dossier oyo ndeko na biso bo revoir yango bo revoir dossier ndeko na biso toza pe na ba document na aba acte d'engagement na ye nyonso tu ya ye eza ba diplôme na ye eza awa ba diplôme na ye eza awa nyonso tu ya ye eza awa attestation de naissance attestation de naissance diplôme na ye yango diplôme d'état na ye yango asali électricité donc nyonso tu yango acte d'engagement na ye ya église na bango yango eza awa armée d'Isali yango na si bomona armée d'Isali article des fois yango eza awa donc nyonso tu ya eza c'est-à-dire aza mutu moko boye oyo aza reconnu na niveau ya société aza mutu moko te oyo asalaka désordre oyo asalaka mabe te babylone nyonso tu yango toza nango yango tosengaka na papa ministre bomeka mpe dans justice pour justice mutu ekangi ye epesi ye peine wana oyo echarge nini na peine wana omona yango tosenga bameka mpe ko revoir pe ba accélérer yango po place aza kuna aza ezaka prison na ba réalité prison malade ezalaka do ba makambo mabe ezalaka omona
tosenga un peu bameka un peu ko revoir oyo ezaki dossier ndeko na biso mais soki ba revoir yango ekosala biso bien mpe na misala oyo papa ministre osala tuka eza félicité ok tanasi ministre akolanda et puis tokozala na lombango peut-être tokozala na lombango ministre pa ya babino ayoka mpe bino moko mpe na bureau na ye wana ekozala mama moi monsieur asuka na bakonstitue bazolanda biso na ye moko ministre ya justice ayebake tant so erreur moko à partir ya OPJ oleba koma ye ke bazwaki ye ndito bavagabondage bon nayebi pete bino bamagistrat baavocat bozolanda ngai nayebi te vagabondage na bato eza infraction nini ezala article nini parce que ezoloba bamwa mingi na bapolisi bazokanga bato na nzela bazokanga bato ere nyonso oyo vagabondage c'est quelle infraction boye ngana koexplike biso na baarticle toyebaka na makambo ndenge ezolekela mama message ya kopesa na bakonzi bazolanda biso message na pesi papa. Maman, à moi aussi. Merci papa journaliste pour la parole. Premièrement, je remercie d'abord monsieur le ministre Constant Moutamba na musala PID et pesamaki na chef de l'État. Il y a opération d'Obo donc zéro kuluna. Zéro kuluna. Oui. Bon parce que en réalité, mboka vraiment eza ko beba ba kuluna ba komi ebele donc to komo tambola na ba difficulté téléphone mbongo au moins 20h 19h boye ba agresser ba botolio. En tout cas idée wana ezaki vraiment idée moko eza vraiment idée à féliciter. Peto sepela ki na idée wana. Mais na kosenga ka neloko moko. Idée wana eza idée moko ya malamu to kobo yango te parce que biso nyonso toza ba victime o to kutana pe na ba agression wana ya bato mabe na banzela. De nani sûrement ngape na za victime bako ba botolanga déjà na nzela je crois vers 19h 18h. Ba agresanga botolanga nyonso na zalaka nango. Donc na korite ko appuyer ba kulu na bien ko défendre bango. Non, eza idée bien mais to ko senga kaka musala nde salema na logique. Bakanga ba innocente bakanga ba vrai kuluna et puis c'est idée oyo koza idée mo malamu ko marcher soki baza en collaboration na ba chef du quartier ba chef de rue et puis ba bourgmestre voire même ba commandant ya ba société ya ba quartier ya ba avenue tozala kanango parce que commandant ayebi ba kuluna peut-être bakanga na quartier commandant koyeba chef de rue akoyeba ke na parcelle botel parcelle batamabe bazali ceux qui bazo travailler en collaboration na bango en tout cas idée oyo kokende musika mais ceux ezakande ba policier na biso ya Congo bazo kanga kanga vagabondage oleka bonanzela pour bazuye bakotio na mutuka msomo mutukuta za kambiste me bazuye babotoli na babiloko na ye batie na kabaseli donc wana eza sous musala o eza au zéro kuluna teme et comme des ko baby sandeli sous jeunesse parce que normalement ba jeune garçon ba comme na moi difficulté donc autant ba jeune garçon comme il a difficulté au moins mutake musala zo banga na kozonga bona kutai na mutuka na kabaseli ba roboto langa ba okanga ngai mais ceux qui musala ke vraiment ndenga logique ya makambo réellement basili si bazokanga nde ba vrai kuluna parce que jusqu'à maintenant même na ba vena ba ni tozo continuer ko vivre kana ba kuluna wana et moi je me demande ba kuluna osiko bazomona bango te bazolimwa ou comment to éviter ceux qui bazokanga vrai kuluna bango baza bango bako subir peine wana parce que ezande initiative yepona ba kuluna mais mingi bazo ko se retrouver na opération wana mingi ezozaka ba victime mingi ezozaka ka bana ndako to senkara musale salema bien en tout cas biso nyonso to ko appuyer yango pe to kozana sima na yango mama mama le basuke ezali obaksa mal basuke ezali papa salaka musala normal asala musala bien oyo aza kuluna akangami oyo aza innocent atiki po to omona ba innocent ba okende belé bakuluna soki pe babata maka soki pe balimo soki pe babomba maka toyebite o mona bango na quartier bosa mobulu mais moi ya mona bango ezate ka ndenge petite sœur nanga lobi faut a collaborer na bato o na bato aveni ndeti ba banani wana a collaborer na bango. OK, merci. Na kozala bien. Merci bandeko balandi ya tokomu wapi moi ese muke na yako sala mukolo malelo yango oyo. O eza famille ya ndeko na biso Dieu merci Ndombasi Kiala famille yango oyo. Moi na longwe parce que moi na abane ko déranger moi muke to tche moi muke mopanzi mais ba moi sur le bac na manix que moi bana ko zonga ben serre moi na moi na responsable abetaka fanfare na Ahmed Sali bato nyonso bane ko kende procès na Kalifungula bane ko mona groupe ba jeune na ba veste na bango ya Ahmed Sali bane ko ya wana en tout cas to ko senga vraiment na mboka au Congo na éviter cause la jeune sans infraction. Monsieur le ministre, il faut faire la mission.
na ba service na yo. Oui, opération Ndogo etiami, opération Kishasa sans kuluna, 0 kuluna ezwami. Mais na yebi pete na bakisi cause la gêne et infraction tonine. Bon mais là pour éclaircir biso parce que la police na biso comme si passé un conflit d'intérêt na Katiwana. Bali comme on a bilengete nanzela. De biso nyonso bilenge na biso wa na génération o dozo parcourir ba musicien na biso ba nzembo bazoyemba merci ils a détruit merci à Congo za protégé te bon moi na ba biema na cité za biema moko coiffure moko siko même jeunesse wana et comme fraction cause la elenge na kisasa lelo comme fraction baza confondu banda pe o ba osala musala ba kuluna ezala ka de 18 ya 16 ans les mêmes jeunesse wana bon maka ko sala biso musala moko malamu ya propre lelo a bande ko dire merci ndombas kiala bango ba ya lobi po ko ba biso ba yesu so na plateau na biso tolingi justice ezala kitable to ba moto abomaki ye bakangi o abomaki te ba quitter na ye mais justice la kaka comme okangi mutu as la kaka condamné non 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 justice la bongo te foto ye ba fait nini mutu azo la condamné na yango bande ko ba ye a na besoin ya ndeko na bango ministre de justice olobaki ke okotaki dossier ya Kiala Ndombas Kiala Ndombas Dieu merci yo okotaki dossier nango o apesaki banani bata réseaux sociaux to pesaki famille yango ye pa na ngai libota yango amo sulubaki libota yango naza nango yo apesaki banani to yo kakina ba réseaux sociaux ministre de justice o apese banani bato bango ye quelle demande du peuple congolais peuple ne bango ye bango nde ba voter lobby candidat président ba voter comme député bango ye bana lukunga commune ya Lingwala ba ye ya que demande du peuple congolais to landa dossier oyo ya Dieu merci Ndombas Kiala Tina Suka ti mukolo bla ko avion na aéroport en Njinga mona kozala wana na ko la sabino yo ye yo ye soka ye te chaque jour to notre émission bota lokuta ya ba konzi ya Congo ba ba ko gérer gouvernement lokuta populisme obino obengara car lokuta pai nous avons besoin ba boss la makambo peuple ala ko senga bala bi mwana na za kuta fanfare abeta fanfare Ahmed Sali Azamo Christo assemblaka aza décorateur aza libota na ye famille na besoin zonga yaza kuluna te azonga na libota na ye na suki apona mokolo malelo tika kimi akolonzambe eyingira na maboti na bino to kote mokolo malobi